bandeko na ye bako contredire makambo na nga naza na kati et je pas écouter nanga eza facile tena ndima kosala émission to kosala vidéo à boye ça me fait mal au cœur. Pourquoi j'ai beaucoup attendu pour qu'il change, il n'a jamais changé. Na souffrir pour na zeni na banda ko inachevé na banda ko inachevé nous sommes pourquoi pour na espoir qu'un jour il changera. Je le mets depuis mon vie na banda de 2000 mais je te hais, je te jure, je te hais. Il ne faut pas dire comme ça quelqu'un à la télé. On va appeler notre soeur. C'est vrai, ça fait très mal. Et lorsque vous étiez en amoureux, ma soeur, au Poussana, c'est vrai, la soeur a vraiment mal au cœur. Vous savez, lorsque vous aimez quelqu'un, déception, ils ont supporté. Mais une déception avec un enfant comme ça fait encore très mal. Je ne sais pas les parents de Mira, si vous me suivez, ou bien le fanatique de Mira, et c'est un peu de soutenir cette pauvre femme, cette pauvre jeune fille qui a son enfant, un très beau garçon, mais abandonné comme ça. Aider cette fille, ça fera du bien. La vie Yonde, aux ennemis à Tressi, en voyant qu'on a raté, il y a charge, il y a Mira, tant à Zénazim. Chérie, nous avons déjà la santé qui on a beaucoup. Mais rêver ma solution. Azama tata. Yo pendande. Oza mwasi nangana ko remercie. Yango nyo tuki loko. Biloko mère rêver ma solution. Nous avons la santé qui nous. Na remercie nangana yo atake chérie. Mais moto pe na ko pesa remerciement. Merve. Pesa ngani merwa merve. Ngana benga. Numéro mère rêver. Mère rêver za na Suisse. Numéro ne yango mère rêver ma solution. Moi ça pour moi pas. Numéro nini? Plus 41. Plus 41. 79 32 47 020. Chérie benga mère rêvé. C'est vraiment pas merci. Tu vas me saluer aux ala. Allô, comment papa? Ezanga iberti moi na China Rambo. Oui, tu dis quoi? Na minute oyo bobenga ngali susu te. On s'abonner na Mère Rêvé ba solution TV. Merci beaucoup. Allô benga benga Mère Rêvé. Benga benga Mère Rêvé. Mon c'est to benga benga Mère Rêvé. Benga benga Mère Rêvé. Bona nini? Mo basi mo ido benga benga Mère Rêvé. Maladi empese. Olo koto ki benga benga benga. Femme sexuelle. Déjà qu'il est sans précoce benga benga Mère Rêvé. Nani o baby si papa wanzoto mama na mama pa baby zoto boy nana pesa ke bango bakisi ye on s'abonner na Mère Rêvé ba solution TV bazonga sima mama e bazonga sima na bakisi na bango be bazopesa bato bazonga sima Mère Rêvé telema wana na ngwende na yo ozosunga monde entier yangwa bebe seluka mbazalaka ko ande benga ozala na France ozala na Belgique ozala na Londres ozala na Canada Mère Rêvé afandaka na Suisse ozala na Brazza ozala na Allemagne kasi basi na ye ya bokongo ezali na RDC papa simoki mbangu kiangani Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon bon amant des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou. Narcisse Descendant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et totalement. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Dekona gana zako ye biso. Dekona gana.
Bana poto, bana partout, balanjavi du public, émission impact, émission idéologie, émission Oyo to voter na premier tour, veut dire deuxième tour ezate. Botunanga nini. Émission les Eleng, émission les Agou, parce que vous avez les solo, il y a Christian Petit, artiste et comédien au Christian Petit. Affaire Christian Petit, c'est un abisso Mira. Mira, moi na Christian Petit. Est-ce que moi nana zamona Christian Petit? Si réellement zamona Christian Petit, est-ce que Christian Petit a boyi moi nanaï? Moi na on na soit en commoté tala rabia zindo yenga ye et ça là moi bien tout ça awa l'église bisika wapi artiste et comédien mi azo fanda na bébé na bazam pandi na nga ya ya solo ezama boye boye au message déjà rabi mais makambo zo ça moi passe tant ba tumsu bazo luka bana ba bokula bazo luka ba bota bana na bota e zambe ya lola na bota e ba msusu buna ba kuwanga na bana ba kubwaka bana. Camila, bonjour. Bonjour. Bonne santé. Moi, on a autant de la masolo, Mikolo, na YouTube, par-ci, par-là. Je vais gérer. Non, mais c'est comme moi. Papa, vous, comment on y a un beau canal? Petit. Je vais gérer un petit. Je vais gérer un petit. Christian Petit, tu as passé comme moi. Voilà, nous sommes ici. Moi, je suis Christian Petit. Je suis là, donc ça va biso. Les sols nous en ont des. Il y a Christian Petit, beaucoup de gens. Il y a petit Lubumbashi, na mtoto wa Katanga. Abi, Rabi Atabino Moko, vous avez répondu à Nini, José de Londres, Bijou la Reine. Ah, il y a un camarade de Monaco, on a besoin de poser information à la source. Il y a un allé, il n'y a pas de couture de l'église au Fandi. Mouskoyo, on a besoin de mon amour, on va bien avoir un mot, on va bien avoir éponge. On va bien avoir il y a l'éponge là. Vous en avez il y a une réception dans le hôpital, il y a Christian Denini. En fait, on a ébangé dans la vie. Nasa actrice art eza dans na linga théâtre mingi nalinga ngo trop eza mosala na banda théâtre pour votre information l'âge de 12 ans na théâtre national na Lubumbashi na bando sa théâtre national na RTNC na bando sa théâtre ti elle na petite 18 elle na totalisé 18 ans. Il y a eu des gens qui me disaient, aux gens à talent, tu peux aller très loin avec ton talent. Et Nabando se sentir, soit il y a dans la scène, Nabando sentir comme si mon domaine doit accomplir et l'eau comme un boy, au bâtiment de la qui est dans la moquille, pour ça. Ok. Natala qui n'a pas choisi, je me suis, na comme le kaba contact, surtout qu'on sort, na eu contact à président. Ce qui est encore, on a bossé dans mon combat, excusez. Ceux qui ont voyé dans le temps à combat. On a joué numéro naé, de comment solo. La c'est président, na actrice, na salle à théâtre, à partir de Lubumbashi. Mais na a posé na kina, pena banana, continuer carrière nanga, pour na vision, besoin vision nango et qui musique, la vision nanga qui est musique. Alors bilan, il camboute là, et ça juste ceux qui ont mon cause courage, n'engagez ça dans nayo, ceux qui ont l'imité na yo et qui est musique. Petit génial canaria, attention. C'est petit génial. Voilà, ma vie allaitement maternel pour le bébé, les années vous tant bazo qui kilo et c'est bon faut mettre ça moi à l'épée. Moi je suis allé l'opérer l'épée. Ah petit junior. Eh Jéhovah, ou bien Jéhovah. Continue le solo. Président Louis. Pakaloui. Après une année passée, nous avons moyen. Bafuta biso batosala spectacle mo na Kolwezi bafuta biso mbongo na sombongo na somba billet na koma kin et na kin place na koma ke pa cuisine na biso na koma vanda ana
na comment luka groupe nini na kota po na sa théâtre. Premier groupe nanga na sala théâtre télévisé pour na bano sa théâtre télévisé te. Premier groupe nanga na sala théâtre télévisé na Kinshasa, eza groupe Ebakata. OK. Na continue et pas na benga ya Nicole na bano tala na télévision théâtre moko ya petit mais costaud. Tellement et convaincre kinga que non, oui ba yebi musala basala ngo très bien. Na apprécier kango dans un numéro pour na souka batia numéro dans un numéro na contacter ya Nicole. Ya Nicole Andimi alobinga pe na ndinga asala na sala mukute bato babanda groupe ba couleur ezanga ba Christanvi et tout consort. OK. To bandi groupe et Bakata ba couleur. To bandi groupe ba couleur. To commence à la répétition, bando sa répétition na matonge na India à 18. Des places to bandi la répétition penza groupe et Bakata, groupe ba couleur. Na bandi wana ti to sali tournage. Mais pour remarquer que non, peut-être il y a Nicole, ils ont sous kaka et keka internet. Ils ont à la manaba télévision en kinke. Mais non, on a besoin de ça la bateau de banda baye banga, bateau pe à kin baye banga. To vous avez na tournage, papa ko ba mon ande na jouer, a sepela ande na bando jouer. Papa ko ba zwan numéro nanga, abenga ngala. Nas de ba tableau na film moko bando tourner bando le canal télévision. Na tournage wana ndé na kutana na Christian Petit. OK, voilà. Donc c'est un absolument on va kutana Christian Petit na tournage ya Papa Kuba. Celui qui aime là, parce que tout côté na vivre il y a sujet de biso. Outil Lubumbashi oye, écouter na Christian Petit comme étant artiste. Comment que ça m'a comme voulu demander. Na Christian Petit, à mon inga, il m'a apprécié, tu joues bien, aux amours kitoko. On a vu Mutoto à Katanga. Ok, musica et aux an avenir. Il m'a raconté son histoire, il y a maman moi nanaye, à bando vivre naye, mais azaba comportement mabé, azana respecté envers famille naye. Comme moi ça on a dit Azana comportement bien il m'a expliqué plusieurs choses bakabwana ba makambo bongo Azana besoin luka fi moko Azana maîtrise à bala na epise bata tête bazala escroc yo mo bam de tête ba mi pas bazala escroc il m'a répondu si il y a de vrai il y a aussi de faux. OK. Na epise to vanda en total ce que os afro to os vrai na epise kaka mwana na tuni ba question c'est moi ça tuna mobile mwana wana kaka non naza na bana mibale ya basi to comme évoluer embuscade de commis on ne peut pas dire ça l'erreur parce qu'il y a des gens ceux qui ont dit erreur les a péché na zuize. On a remarqué que dans la zemi, c'était Azaki a été à Angola, a déplacé à Angola. À Angola, na bengi na comédie na yebisi, ozonga mukona yebisi na ozonga dans 2 semaines, il faut qu'on parle. Abi oui to solo là, makamongo nini yebisa nga yebisa bandela ngata histoire ndamu na yo kapo na ozala l'est. Na yebisi que non, ça fait maintenant 2 mois, je vais plus na règle na zemi. Alors bi zela naya poto sanini to solo aye akomi na kin to solo il me propose d'avorter a proposé na longola zeli mais ici je peux pas faire ça papa na ngana mama na ba yokana te ko ba longola zeli ponga lelo na obuma mwana na yebi avenir na été na yebi te pourquoi nzamba atenga na libumu na ngata ke ya des gens batu ba matana bangomba ba oluka bana ba ozwa te je peux pas faire ça yena leki na mi fille leki na yake nda Afrique du Sud kombo ni mi fille bazwinga bakena nge pas docteur wana yebisi bango ndenge se mesi ekomi okende ba 3 mois boy eza déjà eza embryon lisusu te ekomi mwana les animaux de société est comme moi. On ne peut pas faire ça parce qu'ils ont une procédure rébellée. Avec 45 000 francs, Toko Longolazeni et ils ont déjà 3 mois.
nazongi awangani zemi amemi oyo bolongo na zemi apo awangani so zemi akomi lisusu kowanga zemi oyo eza zemi nanga te kende oluka mokolo zemi oza na bamakambo na ebele obangosalasala eza zemi nanga te imamene vie très difficile nga naza na tata te naza na mama te. Lorsque ma cousine a su qu'elle a na zemi abengisi ye il n'a pas voulu venir arépondra ye babétise cousine nanga asilikaki abenganga na ndako abengani nga na ndako azwi cousine nanga azwi nzela azongi na ye lubumbashi nga nde natikala benga monaki naza ndeko te tata te mama te. Ok epusana mwa moke kuna place na fandi na mwa makambo wana ti bango malamu te botala nano elongi ya mwana oyo na Christian Petit estce aza mwana ya Christian Petit ete awili wana ozolakisa image nazoremercier papa na ngai Fiston Bastien de F International Agence Assure Didier Masuki l'homme à la barbe blanche namoni José de Londres Sida Bilele papa na ngai Dominique Ekiele mwana mosakata bébé na biso mwana mo kitoko bozomona ye très joli mwana mobali hein très beau kitoko makasi tozonga sikoyo na lisomo na biso ndenge tokia masolo ebele namoni ezoko ntango mingi ekomaka bisongisongi tozala boye mwana oyo ozani ababi yoke tournage bandeko ya Christian Petit yoke tournage bayebi ke okeno tournage ndenge osala maboke na yo okozonga otikali so kozonga te otiki na bilamba na yo na bilamba ya mwana kuna otiki na eza nini acte de naissance to certificat de naissance nakende tournage oui ya bijou asenganga epai Christian nakende tournage au film on a tout tourné du titre na 2 heures juste bana poto kala te bomo na mo ba réseaux sociaux ngade mutu na komango eza idée na comme na komade ya ba idée misusu ba chef du quartier oyo groupe ya Christian Petit basala ah oui mutu komango ngade mutu na komango to ngade mutu na pese contrat ya légende okoma ba pièce ni kuna chef du quartier ni abimizo ba obimi pe zoba mbala moko makambo eza compliqué batite pe landaka akoma chef du quartier wana zaki odondo pa Christian olimo kitoko aye okoma na bimi zoba to continue kaka nayaki tournage tellement ezaki filme nanga moye moto mosusu aza scénario eza te eyo compliqué na bébé na yo ozotambola na sa moyo oke otourne bongo ozongaki te ndenge nini mpona otiki bilamba otiki certificat de naissance ya mwana nakomi awa déjà kuna place nazalaki kuna place akenda otika nga na mokali akenda otima mokali nakima nteke epa nani ye alobaka ezalaka epa na bango mais moi natikala omona kuna te namonaka mama na ye oyo alobaki wana na yaya na ye ye bazalaka kuna na ye natikala omona te ere na ye tournage nzoka kuna bayebaki déjà mwana moto na mwana na mokali nga nayebaka na nga ngo te nayebi mpe yango te yo mpe kobota liboso yango nakomomonaka mwana osala bafievre aolala bafievre azali na ngula natindeli ye voice nayebisi mwana azoyoka ben te aosala bafievre il faut obenga ta camarade na ye babili atindele nake ati apesanga ta mbongo nake na hôpital basalisa mwana baexamen onga moko nazoya kotrouve solution mpona wana bayebi mwana motu bongo mama oyo azalaki atikaki yo kuna ye makambo ya bana mpe ayebi te ye ere na longwa ye kuna ye mpe alobaki eloko te pare bango mpe bayebaki te na ye ere nakomi na ndenge naza wana nasali 1 mois na ndenge nazalaki kuna nasali 1 mois ata ndeko ndenge moko tatikala koya kotala mwana ata ye kutu Christian c'est moi qui lui appelé pour lui dire mwana azala moki boye il est malade c'était moi atikala mpe kobenga te azongi kini atikala koya te kobota makutu ya mwana na botami esa apasi. C'est vrai, et ça a passé, c'est vraiment douloureux. Mais qu'allons-nous faire? On doit quand même expliquer.
la véracité et vérité est important. Ce qui est obligé, je ne vais pas vous accuser, c'est ce qu'on a entendu que vous avez vous avez kindeki, il y a un monde de bono, il y a Bumbacha Bengana Kyo, vous avez un misala mabe, il y a encore passé à Pembe, vous avez un bon mandoki. Na mwana biso mboko balobaka mokoki kwa nyama ni furaha na kwa binadamu ni uchungu. Flèche et pas nyama eza sema mais pas moto eza pasi eza kolela basalanga mabebele na ye na famille soki nakanisi avant nasala video nabengaka navandisa mama bokilo nanga naza na zemi ya 9 mois navandisi mama nga naza na famille na kini te soki na boti. Quelle est la solution que vous allez trouver pour votre petite fils ou petite fille? Moi, à répondre à Christian, on a maloba maman na yenzambe nanga likolo nazo melisa mwana. Christian abotisaka ne basi bavandaka bana bavandaka epa ba mama na bango ba mama na bango nde bakolisela te bana. Wana ti identité Christian. Maman c'est sa maman qui disait aboti c'est moi c'est comme je suis jeune au monde maman ndé azu charge à moi wana papa est responsable moi maman ndé azu charge à moi na ye maman na ye azana tante pas na makasite ya kobokola bébé o ya kobotama wana il faut créer moko luka solution ngana zo mwana na kene na keboko na ndenge na. OK. C'était la réponse de sa maman et ça l'a passe. Avant la vidéo, c'est pas dire que n'a vendu ça Christian Teto na benga été. Na benga plusieurs fois to vanda to solo là. L'enfant était malade. Exact que na oposa. Il y a ba résultat à l'hôpital, ba ordonnance. Ce qui bon moni eloko oya faire. Eza certificat de naissance original ya jour. Te certificat za kuna eza pas na bango. Wana eza certificat basalisi. C'est faux. Oui, bah identité moi na tambola. Oh, besoin mon eza pe à moi calé. Eza certificat. Raison, ya wili ozozongo. Eza certificat de naissance à Jéhovah juré. Oyo eza carte na ye ya kilo. Bon, on va l'action wana donc ça certificat faux. Babi awa madame Nzemba miracle. Ya mko mona yo? Oui. Ah Miraza Nzemba monsieur Petit Avenue Marché Marché 44 et pas bango. Marché 44 Kimbanse qui place na vanda bango ba lobi ke na vanda na botela na ngiringiri. C'est pas ngiringiri. Cameraman ce que ko benda marché 44 na Kimbanse qui na route Mokali. De place akenda kotikanga. De place na botela. Yango pe awa na nini? Na carte na yede. O carte ya kilo. Oui, carte na kilo. Carte na kilo. Basalanga mabebe. Siko bango kuna ba laxi certificat mususu. Yo laxi ya original. Donc famille ba yo kani basala complot contre yo. Naza na papa te naza na mokote oyo akolobela ndenge Christian na baboti na bandeko na ye bako comprendre makambo nga naza na ta. Et je pas écouter nanga. Eza facile tena ndima ko sala émission to ko sala vidéo à boy. Ça me fait mal au cœur. Pourquoi? J'ai beaucoup attendu pour qu'il change. Il n'a jamais changé. Na souffrir pour na zemi. Na lala na bandako inachevé. Na bandako inachevé. Nous sommes pourquoi? Pour Nazaï na espoir qu'un jour il changera. Je le mets depuis mon vie. Na bandako les 2000 mais je te hais. Je te jure, je te hais. Il ne faut pas dire comme ça quelqu'un à la télé. On va appeler notre soeur. C'est vrai, ça fait très mal. Et lorsque vous étiez en amoureux, ma soeur, au Kokoussana, c'est vrai, la soeur a vraiment mal au cœur. Vous savez, lorsque vous aimez quelqu'un, déception, ils ont supporté. Mais une déception avec un enfant comme ça fait encore très mal. Je ne sais pas, les parents de Mira, si vous me suivez,
ou bien le fanatique de Mira. Et c'est un peu de soutenir cette pauvre femme, cette pauvre jeune fille qui a son enfant, un très beau garçon, mais abandonné comme ça. Aider cette fille, ça fera du bien. ozalaka ennemi ya Christian oyokanaka te nde oyoki kozwa charge ya mire ata wazali na zemi. Bon, koyokana te eza kaka mabe kasi parceke esaliaki mawana mpasi na motema ozomona mwana agenti mira aza na zemi azangi esika ofana pendant ke moto atiaki ye zemi aza grande star ozomona esalaki mpasi mwana asouffrir mingi. Mais Chloé, yo Christian Petit bien. Pourquoi Oluka qui était beau sur le là, oui, c'est qu'il a soit charge, soit mon combat là. Tous les lignes de tournage. En tout cas, tous les lots, parce que tous les bons bossons en Zambie. On a la benga Christian Petit na tournage na Kinkoli. Na ABC est-ce que oye Kemira Azazim abima lisolo ana. A ABC nga Chloé Azazim ya nani? Oh, oui. Oh non, lo ba yediki. Aye. Tant à tout n'a bon à tout cas tika kimba moko. Na deuxième question on dit est-ce que vous avez baissé quoi fan? On a évité est-ce que tout n'a est-ce que mira za na ba parents to aza bandeko. Mais kokata. Mira to zué na zemi ezali fiyo 3 mois. Afanda pa biso ngakutu sa belle sœur nanga. Papa nanga za yeso ka dini fatike mira mbongo ko ya so ka bo eloko wana ba pesa mira ke somba eloko mpoze meza makambo ngili do ba kapisi wala ni surtout elo ndisa la nga pasi tangi usani to ko mona grande sœur ya peta yi aya ko zwa mira pa mimi ko senga taye pa mimi ko batani ozoko kenda ne bongo atikela biso adresse te nandinge toyo yokaki aboti mono aza souffrir ba parents nanga ba komaki ba parents na combien de fois baluka Christian et s'il faut dire un mot Christian ou quoi c'est non il c'est azonga mutu aza mutu te azonga penza mutu aza grande ça o azo sala ezala te anzima ki aboya ki balobaka baboya azembe baboya mona parce que botala elongo ozomo Christian oyebi ni yo mona nga mwana photographe Christian quoi ni te azana bébé na kuta kokisa ta ba ina inte bosko sa kokisi ina ozomo atuka Christian za motema mawa ata pona mira te sa pona mono ba lobi to yebi vina ete Jehova Petit. Et en plus, grande sœur, Oazolo, Bamakamba Mira, yo ya tipa na biso, le bolo baki bozwa Mira, a bokolis to bokolier, na zebino bokoliser ma Mira te. Bazal kuta. Bazal kuta Mira fandi pa na biso. Mira biso ba to supporter, pa biso azola la. Bino na Mira bozande. Bon, azande ko na to ya kokuta ka pa ya mère na biso biso la reine. Présidente na biso na pasi wana zozangi sika olala zolala na libanda moi na Chloé vous na bijou la reine boko luka solution te bobi Christian Petit ni boko luka ma solution te Christian ayebi lo ni on sala te bijou la reine azama pe ye zo luka mindondo o en plus bijou la reine pour rien ce temps na sala ki vidéo wana nga na zovanda bijou la reine azovanda musika nga moko tellement natali na moi na zobela basa examen ordonnance ebimi à 45 000 francs na bengi Christian ordonnance ebimi à 45 000 francs bisinga ya na victoire aux Zombo na komi na victoire eza un certain mercredi ndenge balobaki eza imikola ya répétition nakenda répétition te po naza wale nakendaki parce que ye abengai ngaki yaka na victoire et na komi natali ke nano ayete nde na mataki likolo ya intermat nde na vandi nazozela Tomati escalier moi c'est wale na mati nazozela era bengi nga camarade ne bale bengi nga kita na si azobenga nga il me donne 10 000 francs na ordonnance il y a 45 000 azopesa nga 10 000 c'est francs la ordonnance 45 000 il y a 45 000 que ça va combien en francs en dollars 35 dollars non 20 dollars ils a 32 000 35 dollars disons 26 dollars 28 dollars ordonnance à 28 dollars
tant que tu as payé 10 000 francs, 5 $. Nous on a transport au Kimbe là. Qui c'est maintenant son gars? En plus, moi, aller à Potopoto, na 10 000 wana, Potopoto na wana, ils ont 6 500 francs. Aza militaire. Na lingena sana, lingena somba kisi, moi na ndenga za bana ba circoncise. Aza circoncise. Il faut pas circonciser moi na 10 000 wana ndembo wana linga bando bota kana sac na ngana longoli 10 na longoli 45 na 10 000 etikali ka 10 000 to. C'est ce qui et ça là il n'a pas c'est n'a pas perdre moi na ngate yango na sala ki vidéo bato ma basunganga bato ma na sala ki ngo particulier ka pona mama Olive te na sala ki ngo pona bato ma basunganga ba bitango zo kena Christian ambiance kitoko mama Olive azala ki tant kambo ko mama Olive tele absolu kambo boye baza mama bana nyoso ya biso pe mutute to tina ya za mama na biso ba congolais sunga kaka mama tant bazo kende mama Olive azala ki le kambe ko mama Olive tele absolu kambo mama tala ya okolo bani na famille ya Christian nazo ibsa maza ko adresser surtout na mama mira ni tazaboui azana mama te azana yaya ozoloba kaka po ozokotela mwana o Christian soki penza mira azala na mama peut-être Christian de lui sango mususu le bachati mwana bango na place ya mira donc soki mira azala mwana yo Christian anja Christian akumbisi mwana mukebo ezeli so ezala na ndenge na omonela o mama peut-être lui ngai ezali kamususu oui zala na motema mawa et en plus eloko na landi vidéo ana nini ya moninga na ye bolongola présidente na biso Bijou la reine na makambo bolongola ye ayebi atalika moko te mutu kutu afuta aide kutu afuta tambongo hôpital ya maternité na bimalelo na hôpital eza Bijou mutu sala la net eza Bijou la reine qui peut mwano Bijou la reine de mutu sala bilamba alati ya Bijou de mutu yele yango go ba mata bilamba basomba rien basomba te kilo na talaka na lingi na kufa kuna nzala na okoka te na zemi na yeke pa Bijou azwinga na komo landa kilo epa na ye ti atali naza na zemi ye pe aza mutu akoboya pe makambo zemi ezala makambo ebele ezala na kufa ezala pe na bomoi nakende nano epa bango kuna soki na boti nde toluka solution nazonga kuna papa mwasi auti obota boti lelo lobi alaleli mai ya ti ezanga lipa gentil kaka sikoyo tosala te soki mbongo emonani ozonga katanga ule nini nazonga moko po ntina ovanda lisusu mokili eza te ma eloko na osenga soki bato ya mawa baza baedenga nazonga Lubumbashi baede pe nasomba bakisi ya mwana naluka moyen na kotraite mwana bakisi nasomba ye ndambo mikumanoka yango tonde eza boye mikumano yango ya bili oyo bilamba na yo bilamba ya mwana na bilamba na ndambo na petit so wana nasomba ngo mpona tia bakisi ya mwana soki mwana azobela te nakomelisa bakisi opona esengo to mpona nini kaka namelisa ye bakisi oyo nyonso oyo mwana moke azobela en plus mwana azobela bazoyebisanga bela nyambia ni moje dawa ku pharmacie mwana moke bakenda na epa pédiatre to na kosomba ka kisi kana baza besoin bakome beko na besoin baniwe mototo en plus na ndenge baolobaka esa eloko akomeli mwana nga tanke na memaki mwana nga nefu mwana libe na nyokwami na ye akufi te abotami na vie akokola elokaka moko te etika lokomele na kombo na maswahili banatufata katanga mama olive anatufata bandugu banatufata mtoto aisha azaliwa baba yako iko katanga aisha babangu wakunizala aisha kufa mamangu iko tu mzima donc tuseme yuko ofelini ya baba sawa sema basi bandugu wakusikia bandugu wangu ya katanga niko ndukwenu baswahili bakongolea ina baba baswahili njo bandugu wangu na bakongoleni yote Mungu baba bandugu wangu mnisaidie nikujela wangu hata kwetu Mungu atanisaidia
munisaidie kotani mutraite ko justice njo muntu wa hivi aizu bakia tueko na temba njo kwa labisha batoto wa batu maisha pale mamake ananiambia kama anazarishaka batoto anazarishaka babibi banabakiaka na batoto seka shaka yeye vile sawa mashine ya kuzalisha babibi seka shaka kuzalisha batoto mingi eko na batia tu batoto abantu beko tu na souffrir mimi napenda batu wa buluma munisaidie kwenye papa Molière traité ko justice njoo mimi ni kusema mfanyisha hata mtoto test ADN njoo ni mtoto yake kama mnatafuta kunita ile numero na pesa ka to liboso eza numero serre moko église nazaki na on téléphone te mais maman Solange atindelinga moi quelque chose ne na sombela ke bakisi ondambo après nde na zwindambo na sombi téléphone pour babando bengelanga po mobile na ipa komo boya ke aozo ba appel trop pesa numéro ba bengelanga na 089 79 98 061 plus 243 89 79 98 061 bosunganga na osala ngo pona esengo te Christian peut être papa mwana ngana kondima te na nourrier mais so ina komi na niveau ana sala boy c'est que j'en ai vachement mal elembi singa nazo kokango te sasa kule utarudia katanga fashi iko kule mama faka mashamba mitarudia tu katanga ni kwetu hata kama mama iko na fama shamba hata kama mama iko na teso mais kwetu ni para kwetu kwa benye ni yule mochi. Asante sana. En fait téléphone c'est on a vu so mirapesi yana ngo ba téléphone na bisoko tuzosela yakali yana WhatsApp te so linginde obenga et obengi WhatsApp ezalité et tu comprends si on a so pour terminer vous allez ajouter quelque chose. Oui, la famille Christian boza motema poza pizza motema na omona mama azapi na bana basi atuka likambo ezande bino bofandisa Christian azwa ba responsabilité na ye azala mobali oyo azala batro donc na ndenge na moni la Christian ezo sa passe mingi atuka Christian ngiri place bakie ko salela image na ucho mona mobala kisenga na place bato salela na bando vanda na ngiri te ce botangi na certificat eza na route mokali eza na route mokali na Kimbanseki na marché 44 déplacement na bando vanda na ngiri eza lopango ya famille ba Christian ba pesa nde Christian chambre na kati ndako munene avanda la kuna déplace ba salle yango na tika la ngiri et puis j'ai appris qu'il vivait ngiri non, c'est très important. Je pense que vous avez suivi, on n'aura pas assez beaucoup de commentaires à faire sur ça. Donc Mira reste dans cette église, c'est ici que Azo Fanda, na mwana bazola la awa, ezali banda sema lili au kokate. Et ça m'a passé mingi, mikumba na e bozuna yango. Ça qui n'était pas bien quand on comme on a qui Sofia, ça qui n'est yango yo. On va jouer à mwana papillon, c'est pour les bébés. On est dans la somme de la guise bien, la personne a joué on a somme de la moine à jouer mon coup l'éléphant et c'est à moi bien. Merci beaucoup pour tous qui nous avez suivis. Je dis merci à Didier Massou qui l'homme à la barbe blanche, Mbala Mandé Fakounde les Raïs. Merci Mingi. Et pas il y a fils Kinkela, merci Fiston Bassendi, Dominique Kinkela, Mamé Milin Zimba, merci Panayo, merci et pas il y a Angèle Kinkela, merci ma sœur Olivier. Oui, Nengana Lubakinza Bobimisa, la histoire au Bobimisa. Tobimisa ndenge ni ye mutazawa ke futa mbongo hôpital ye mutazawa ko zwa charge bon tobimisa ndenge ba bimisa eza nde famille ne faut ba pesa bijou la reine merci oui ba bo pesa merci mais na makambo bino bo ke lo ba kaza kuna te ayebi pe loko moko te azotinda pete oze ya mira tant ezala na pembeni angake na papa Molière mutapekisa ka ezala mère bijou la reine. wana toko vérifier yango toko bijou la reine toko ba comédien bazape basongi non ye ande kokote ya ka Christian bazoboma monto botika Christian ce qui pèse à la pona ba parents nanga mais ndé omoni mwana photo pe Christian mais botala ti omo tena mbunza tayo mo minga Christian za bout oui mon penza na mo ba Christian. C'est bon, merci beaucoup ma sœur. Je disais merci au producteur Prince Luamba
producteur à Kala. Merci beaucoup. Na profite pas saluer Bijou la reine, mais to lukaye Bijou la reine yem tundenge ni nake kocha mbutu na makambo bato ya Christian Petit ndenge tozo kango to lukaye tozo vraie version et comme ça moi bien. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Je dis merci à Wilson Billy à Willy, merci à Mike et Maj, mon sponsor. Merci beaucoup à Bogo Sanderson. Merci. On se retrouve dans moi na c'est allié. Azo Sante. Allez Nantes. Nous sommes mettre bibeli kaka. Mais biberon neza. Voilà, c'était là donc Cécile Kamboli Solo et ma Christian Petit, ma maman Mira. Donc tout le qui là, c'est un absolu Mira. Quelque chose, moi bien mon ami Azunga, moi c'est pas parent. So y a pas c'est ça qui va parent moi na ba moi qui ndara mkumbate. Ba moi na zongi na bébé ça capable. Parce que maman baïba qui yaka ko bien na kisasa. Ba maman baïba qui na na yo sala, na yo continuer ça na mandi na misana ko sala. Ba maman baïba. Et puis na ngane di sabana poto émission na nga suka na sala. Na tika na sala ki yango kaka po na mona ki émission na na ndimi to sala ngano émission c'est parce que na sala ki émission na moni ki no ezana ba maman bazana motema te. Ezana ba maman bazana motema te. Maman ba Christian akondi maté akota na babuzo ba o mwana yazo sala. Il a fallu se rendre responsable à luka moyen ni ya traiter. Et puis mwana oyo wangana na zemi tina ndenge ya botani. Tu as l'audace de réclamer que ngana kende kotike les moi. Oh, comment ça? Ah, il faut pas tika likamba. Merci président Hervé, merci à tout le monde bah nous soit accompagné biso awa mais José de Londres Sida Bilé les psychosa merci Panayo. Merci. Nan José de Londres. Yema kamne una libala nini allez yozo ke pese merci. Na pese merci parce que à soutenir nga papa Joseph na bossa note maman nanga nazui maman na tika musika mene ko zo susu maman Solange Bujolo. Merci mille. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon bon des fois pembe. Didier Masuki. Andy Chou. Narcisse Descendant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Pibi. Et Zolandama. Afrique.